mbala liboso namoni na mariage babengisi spécialiste ya ntaba oyo atumba ntaba koleka bantaba tu. Na mariage ya Karine Mokonzi babengisi mama nganda ntaba, non, spécialiste akotumba ntaba, traiteuse ou bien traiteur nayebi ndenge balobaka yango te, me ya kotumba ntaba. Atumba ntaba na poto ekosa. Karine Mokonzi amonaki ye pe bakutanaki. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko la baronne Karine Mokonzi bazalaki na Jazz Kavulu après avoir kosa l'émission na kanisa bomoni na belili pe ba image bakendaki kotala Afilora. Après kozala epai ya Afilora bazwaki adresse pambati Karine Mokonzi azalaka na adresse ya mama oyo atumbaka ntaba na Orléans. Bameka ntaba Karine Mokonzi atala bantaba tu aya na poto banda azala na France ake Belgique, me ntaba oyo alie na Orléans eza kolakisa penza ke taba wana modele ya kisasa me bale yango na kati ya chateau. Alors kolia Karine Mokonzi alia ntaba. Mbala moko abuleke na feti na ye ata service traiteur ekozala me bongi ya mama ya nganda ntaba to mama spécialiste ya kotumba ntaba to expert ya bantaba akozala pote atumbela biso ntaba. Yango wana oyo akozanga feti elingi koloba azangi feti oyo ekozala na ntaba oyo la baronne alingaka. Pourquoi pas boya bogute meme ntaba oyo la baronne aza kolangwa na kati ya poto, pambate babiso ba oyo tokozala si tobongisi ba kirda pe tobongisi ba minu ya réserve au cas minu ebukani. Yango wana kuna taba ekoliama kitoko na ndenge ya kosakana te. Karine Mokonzi azwi ide ya kitoko lokola mariage ekozala na kati ya libanda ya chateau. En tout cas taba ekotumama kitoko. Se murmure dachango ezali soki le bon nga penza na yebite soki ezali yango. Me namonaki Jazz Kavulu na kati baza koloba le 7 novembre na yebite soki ezali date ya mariage pambate b'invitation nanu ekwei te na ba WhatsApp ya batu nanu pe bazwi te. Me bato oyo bazali be spécial ya Karine Mokonzi, ba proche ya Karine Mokonzi na bana membre na ba mama autorité mosusu bango esi bayebaki date baza deja na b'invitation automatique. Bango bakozanga te, bango pona ntaba bakolia kitoko. Ba oyo pe bayaka na bachasse, en tout cas foko keba na bachasse o bokoyela po bemema bantaba na bandaku na bino. En tout cas waneza mariage nde pona komema enveloppe, ezate pona komema bachasse bokotisa bantaba na balutu batu na biloko bomema na ndaku bokende ko continue fete te bokende ko kanga journée 2 jours botika mbongo biloko te bo profiter na wana. Me fete wana ezali mariage ya la baronne yo yaka gute ntaba, me enveloppe na yo
tika yango na kimia nyonso ezala pe na babie nango na kati pamba te la baronne aza korepete toujours en tout cas bomemela ye kado te po aza na esika ya kotia bakado te kodeplace kaka kochange ndako kolongola biloko Belgique ki France ekutaki 3000 euros elakisi biloko susu bokoya nango na feti po bamema ngo na ndako to balukila yango place ekoko kute 1000 à 1500 en plus ayebe eloko akosala nango te soki alobi atinda yango susu Congo ekoko kute susu 4000 alors soko bakisi na ba 1000 wana en tout cas feti na ye ekomi susu mokumba yango boya na baenveloppe pamba te baenveloppe akotanga yango na facilité pe akokabola na baoyo alingi kokabola pe akobomba oyo alingi kobomba pe akosomba eloko oyo ye akosepela na yango nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.